Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, eko dépendre ka na air boko yamba vidéo na biso, na bandako na bino, na ba poste téléviseur na bino, et pourquoi pas na ba téléphone, et voilà, na ba laptop, voilà. Babon de bi à semaine, na la balandinion so ya BBC, les deux le 28 octobre, donc tout cas juste na des jours, pour tout 6 mois ya octobre. Alors, toujours comme ça ensemble parce que tout si moi en octobre. C'était pas facile et ça qui na makasi na biso mon côté, ça juste na miséricorde na mawana di corona biso. Voilà. Bah joyeux anniversaire de sous na Poutine de l'écriture dans 2 jours à toujours pe misayo. Mama supporter. Voilà. Bah ne peut oba botama lelo. Le 28 octobre, alors, tout profiter pe kana occasion yango ya koloba ke non, joyeux anniversaire na bino pe esika ezomeni bino. Voilà. Beaucoup tabo aimé beau partager tout ça la moi qui Congo ça moké tout ça qui songi moké ko ça pe bien na cadre kaka ke non ya ko soutenir na cadre kaka ya ko tombola artiste na biso ou encore bijou na biso Poutine de l'écriture. La maman. Voilà la grande famille. Beaucoup t'en a beau aimé et ça abisso vraiment bien. Je crois la grande famille tous en a film na biso oh tous tala na Belle Vie télévision. Titre ya film ezanini des dogs. Na des dogs wana toujours mona bitumba o ezoleka entre Yaya na Leki. Belle Vie na grande sœur na ye o eza maman étoile. Nga déjà na détecté dans le but que non, c'est mère de troubles ezanani eza papa JR. Ce qu'on a zomi tuna, est-ce que papa JR, babota déjà na maman étoile mona moko o eza tegra. Est-ce que papa JR alingi vraiment étoile pour de vrai ou encore ezaka ba intérêt ngo ndenge ya tomboki miso edongo e fumwa mi mato e telemika bo eloko lapin ye wana kana ba bien ya papa bokilo ya kufa. Papa ngo bokilo nani Dudunga Fura. Ya sonam. Alors na minicho na des dogs awa bandeko papa ya Belle Vie na maman étoile o ya kufa papa la bango eza Dudunga Fura o biso no stoyebi grand icône na biso pe o ya tika biso. Alors est-ce que papa JR soki lelo ba teki biloko na maman étoile ako garder kaka amour wana bien akoza toujours na maman étoile bien koza ndeni to yebite mabende kozala soki peut-être ikosukela étoile mabe wana nde penza mabe. Alors attendons voir yango nazoloba bandeko tozala ebele wana pona kotala film to ki ne ko découvrir. Je crois biso nyonso tomona ki titre ya nani 4e épisode ya lobby to monaki meme ya famille Libota na kombo ya 7e baga. 7e baga azana mboka yenda yambaki mama étoile na papa JR. Alors, bande koto zala ebele wana YouTube ba vi mikolo tozo ebate soki za YouTube ndeko moko komelinga mama BBC tozo tala ba film tozo tala ndingo lobaka pe ba promotion sala katokena kotala vraiment tamso za YouTube kaka. Ya ataba biso pe visibilité eza vraiment ya kokita makasi. Alors to lembango te to lembate to zalaka wana to yebi pe caprice ya YouTube ndenge zalaka mais to lembate to zala wana pona kotombola toujours pona ko push star na biso liboso. Bo tu nanga mama BBC nini lisusu ya bomoni nani vidéo na ezoleka wana eza Poutine de l'écriture nani na Junior. Comment pesa Junior non? Aigle, to benga ki mingi Aigle, général Aigle royal. Batum so ba benge nani, ba benge nani. Ba benge
Xavier, bon, Xavier, c'est comme moi, ils ont régné na TikTok, mais nga biso bam soso to bien na combo ya Junior, Aigle, Royal, et voilà. C'est un artiste aussi, Oyo, azana talent naye, a joué Kamingi et pas ya Caleb. Et empêchaka pété à jouer na ba chaîne mosusu ceux qui ba invité loko na chaîne ya Poutine tout le monde a épé que jouer et pas Belle-Vie télévision. Alors tout ça là qui Congo ça mouké, tout ça qui Congo ça mouké, ya koloba keno qu'est-ce qui se passe là-bas? Ba solo la nini. Aigle Royal ou encore artiste na biso na kombo ya Junior asali asali ye moko pe asali ki Congo ça to kana no maloba na ye après na ozongela bino to bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va beaucoup t'aider. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va beaucoup t'aider. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire. Dans la vie, il faut beaucoup bénir Dieu si tu as quelqu'un. Oyo ayebi ko sala yo ba reproche. Vidéo wana azaye na Poutine mais atie maloba ya koloba kenon na kat na vie na yo. Il faut toujours dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. OK. Pourquoi Junior alobi boye? Azana Belle-Vie pembeni. Atie maloba alobi kenon na vie il faut ko bénir Nzambe. Soko kutani ona vie na yo ozana mutu oyo ayebi ko lobela yo mabe ayebi ko lakisa yo mabe na yo anko ayebi ko conseiller yo ayebi ko salo ba reproche. Pourquoi juste ka vidéo oyo azana Belle-Vie alobi ango pona nini la maintenant nde to ko développer bandeko wale ezali libanga moko donki hey pardon il faut zaka ba maman BBC pour comprendre ango. Eza mama na libanga bandeko na vie soko kutani na bato entourage na yo bao peso ba conseil bazo telemela mabe na yo bao la kiso mabe na yo bao reprocher yo. Il faut couper sans Nzambe merci parce que bato belé ba comment ko vivre na bato na hypocrisie bandeko bo emena no partager to solo la to ça qui Congo ça awa. Tout ça qui Congo ça awa to tout na Junior. Pourquoi kaka maloba wana? Pourquoi nani yango wana zala na batute o ba reprocha e? Yo bandeko eza makambu. Et c'est vrai hein. Et c'est vrai hein, la grande famille. Bandeko, c'est vrai. Lelo to koma ko vivre na batu ata ba ebi mabe na yo, ba o vivre na yo ka bongo. Bao tiko kaka na mabe na yo wana mais na mupanzi bake kotonga yo. Na mupanzi bake kotonga yo, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Junior aza pembeni azana na vidéo wana azana Belle-Vie. Alobi biso yeyo. Dans la vie, il faut toujours bénir Dieu. Ce que ozana mutu o ya reprochaka yo. Quelque part, nga na lobaka ngwa tanga mama BBC. Nazana ba défaut nanga Poutine na loba ngo donc na loba ngo mingi na bike no bande kwa tato koya to yeto défendre Belle-Vie Nzambe te. Elle a ses défauts, elle a aussi ses qualités. Mais lorsque biso to yaka ko défendre Belle-Vie, to yaka ko défendre Belle-Vie olana na musala na ye oyazo pesa ba vie privée na ngambu ne kuna biso kutu to zate. Biso to teleminka na ngambu musala na ye. Comme pour dire que non, azape na mabe na ye, azape na bolamu na ye. Pourquoi Junior alobi que non? Dans la vie, il faut toujours bénir Dieu. Ce que vous avez montré, azako reprocher. C'est-à-dire que non, lui ou encore Belle-Vie, peut-être Belle-Vie. Donc, dans lequel le bango est réciproque. Pembeni a Belle-Vie, Belle-Vie peut-être a reproché à payer. Yépé, Pembeni a Belle-Vie a reproché à payer Belle-Vie. Aux Hollandais. Bandeko, mais c'est très profond. Nani wana yo kakate, nani wana zangi batu o ba reprochaka ye. Nani wana azana batu te pembeni na ye o ba reprochaka ye. Bandeko, c'est fort. Pona nga.
eza penza eloko moko nga pe na tirer leçon ya koloba ke non soki mutu moko boya vandisi nga bi BBC ningo zalaka na ozana mabe boy. Mais le problème aussi il faut savoir comment ko reprocher mutu hein? Parce que reproche mususu ya memelo bitumba parce que reproche mususu ozo solana mutu azo seka mais azo yebiso très bien ozo comprendre pe yo pe sans ça ki bo mutu ezongo bi ana kenaki mabe au moins pe ka wana pe ko senga peut-être na mutu pardon. Pour mutu senga pardon, il faut non à reconnaître ma bien pour senga pardon. Yo mutu ozo reprocher, il faut la manière ya ko reprocher pour ekomisaye na koyoka pour ozo lobelaye et puis asengela ngo pardon ou encore à s'excuser. Bandeko to luka to zala ba entourage moko ya loba ya koloba ke non mutu azana mabe na ye azana mabe oyebi mabe na ye o reprocher. Parce que Nzambe akoya ko reprocher yo te, Nzambe ko reprocher ndeni, Nzambe peut-être ako s'incarner quelque part mutu. Ba tutoye ba atteint. Mais lelo to yaki mutema mabe, bo vanda na mutu pona intérêt, azana ba défaut kili mais bozo reprocher te. Parce que bino bo taka ba intérêt na bino, bo taka mabumu na bino, ba be na ye, ba nani na nyonso zo sala wana, bino boza kuna te. Eh Aigle, que mon Dieu te bénisse. Franchement, il faut que tu aies comprendre ma kambonga na oluba. Lorsque ba yebiso ke non na mokili il faut zala. Il faut bénir Nzambe. So okutani na mutu moko na bo moyina yo, o azo reprocher yo. Nani kuna yo kakate? Nani azangi bato ba reprocher kae? Hein? Nani? Donc na olobango eza réciproque. Message yo. C'est-à-dire na ngambu pe ya nani ya Aigle ou encore na ngambu ya Junior pembeni ya Belleville azo bénir Nzambe ya koloba keno azana mutu na bo moyina ye o azo reprocher Belleville pe na ngambu na ye il faut pesa Nzambe merci a bénir Nzambe ya koloba keno Nzambe atindeli nga mutu moko pembeni na nga oyo ako reprocher nga o akolakisa nga mabe na nga pona na tika na tambola bien libanga molili kitoko makasi banani baza pembeni na yo depuis oza na bato na pembeni na yo ozo zwa nini ozo mona nini tu es où eza lokola prédication moko prédication ou encore prédication ya lobi na église c'était juste l'amour de Dieu envers nous. Bandeko boyebi bolingo ezana ba réalité ezana ba synthèse ebele bolingo wana. Et ça parce que tu yeba ko comprendre qu'est-ce que l'amour. L'amour du prochain o nzamba lobela biso o Bible la parole de Dieu nous demande ou encore ezo yebisa biso l'amour du prochain. Bandeko lelo ozala pebo ozana mutu azana ba caractère amabe. Olobwa kisaye ede. Au moins mutu mususu bwe ba okima akimi muninga po na caractère mabe. Akimi muninga po azana ba défaut ebele. Oza camarade bien te, oza na amour du prochain te. Bino bandeko obo kima kabatu oyo bazana mabe, ezalaka pe mabe. Par contre, il faut ndeko sunga ebo reprocher ce que eza ba kara. Yango boyoki Junior alobi dans la vie, il faut toujours bénir Dieu. Lorsque vous avez mutu moko na bomo na yo oyo a reprochaka yo et pesa meli mutu nyonso tout et pesa méchance na ezalaka ya batu nyonso tout ya keno batu baza pembeni na yo ba reprocher yo eza na mutu mususu boye bovandi na ye boye biki o soki na reprocher yo peut-être na ozwa bouton te tant que Saint Esprit quand est touché yo oza pembeni na ye po sunga ye mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Yango bo mona bato ebele ba osa nini ba okota na mabulu ya juste kaka bato baza pembeni na ye ba ozangisa kopesa ko conseiller. C'est ce que tozo vivre sur les réseaux sociaux dans le monde d'artistes et comédiens. Artistes et comédiens, même pas artistes et comédiens na lobaka. Ceux qui ont déjà leader. Ceux qui ont déjà leader, make sure oza na conseiller. Oya kotali so bolama kotali so pe mabe ayebso ke donc au consommer makambo moko boye yo moko peza ovande obité oyo eza peza Nzambe mutu atindela kinga ba mutu oyo soki na vie na ozwa bato abongo te senga Nzambe atindela yo
Bon aimer, bon partager tout ça solo là. C'est juste celui qui le ça qui Congo ça penza na bana kotanga ba kombo batu awa. Eh, parce que tout solo là. Na seki na nunga moko. Na seki nga moko. Attends, d'abord nazo benganga ya. Sorry hein, ba message chez Okota, voilà. Na banda lobani. L'amour du prochain. L'amour du prochain, voilà. Faut les okata. Les loto comment, ba relation comment mingi a intérêt. Ato moni des fois muto olobela été. Ato moni muto so sala mabe moko boye moni ke no mabe oyo e o memela biso risque liboso mais ko tika ya simba toucha na yé moko zotala. Yangwana ozoyoka artiste à Ça va beaucoup t'aider. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va beaucoup t'aider. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va beaucoup. Bozolanda. Soki toyebi tokota totikalaka na monde yango ya baartiste. Ya. Tozaka na monde yango ya baartiste. Pour to solo yango kitoko. Pour ça bina ba pesa ba exemple ya ba exemple moko général, peut-être ba comprendre yango te po awa. Les autres talendés banani ba artiste comédien. Ba artiste comédien lelo e belé. Ba osa ba biloko moko o eza propreté. Banani baza pembeni na bango. Zala linga ozala na relation moko boye oyo ekosunga yo ekotiso na libulu te vi na yo mobimba te. Balobi musapi moko etonga te. Liboko moko pe esokolaka elongi te. Si musapi moko esokola elongi te soki nini ekika bongo bo comprendre. C'est-à-dire que non junior ndenga zawana aope sanzambe ne merci pour na belle vie pembeni na ye. C'est-à-dire que non belle vie a reproché akaye na mabe. Akumisi nzambe po na owana. Na ngambu pe ya belle vie aokumisa pe nzambe le fait que non a junior azana vie na aza pembeni na ye a reproché akaye. Si aujourd'hui mabe zo régner na monde ba artiste. Ça dit à quoi? Ça dit à quoi, Bandeko? Ata président de la République Nenga Zawana. Et ça n'a pas makamou sous le qu'il a besoin de moutou. A tout ni moutou, a tout sandé nini. Ou encore ceux qui kenon a osala mboka ngonenge zo kende bien te. Peut-être ba ko reprocher ba ko ba kenon moni nengo keneki na o keneki bien te yango wana boye. C'est bon aimer beau partager la grande famille. Ah non solo là. Artiste junior pour aloba maloba wana, c'est-à-dire que non ça devient des trop na monde na bango. Donc à monique non ezala batu mususu bazana batu baza entouré na batu mais batu wana bazo apporter elo côté na bomo ina yi. Oui bien na bomo ina bango. Ah oui hein. Si tu obito ça la analyse normale na temps normal. Pour monter l'obélo quoi boy ça que non il y a d'autres personnes au bazan entouré na bateau mais il y a personne ils ont la mutu moko ya bien té oyo asala ka que non a reprocher ndeko pour na ko yebisa que non a ezabapé vie ya buzobe leki sur les réseaux sociaux. Vie à bêtises et sur les réseaux sociaux. Vie à insultes et sur les réseaux sociaux. Vie à jalousie et sur les réseaux sociaux. Vie à makambo belé ya mabe. Ils ont compté na entourage. Ils ont compté na entourage. Banane ba pembeli na yo. Artiste comédien.
banani baza pembeni na bino o bazo zanga ta ko aider bino atana ba reprocher bino. Bino bokanisi Belleville c'est qu'elle est devenue aujourd'hui to kolobaka keno azaki kaka bana ko tambola kaka bien azaki bien. Moi je ne pense pas. Belleville pas azaki na mabe na ye. Et puis na mabe na ye wana entourage et peut reprocher peut-être lobi keno talaboy. Ligne ya bien ya kolanda yango. Parce que tokika ko ya koloba te awa keno Belleville elle est parfaite non. Non peut cet exemple. Et puis exemple on peut ça. Quand bato mayele ne ba comprendre ce que je suis en train de dire. Tokoloba keno Belleville de bien a fongo la chaîne ya Belleville télévision ti lelo. Asala mabe te, asala mabe. Mais mabe wana ebonga. Lelo oya koma azipa nyonso peut-être ya mabe. Ça dit à quoi? Ça dit à entourage. Ça dit à peut-être batumi balé misot bien mutu moko na vie na ye à reprocher à épée. Abi maman, talaboy. Aujourd'hui elle est devenue une grande dame. Parce que babi eloko nyonso zaka, il y a les hauts et les bas. Lelo ba autorité ba okyo vanda boy ba otala Belleville, ba autorité ba ebi Belleville. Lelo ba okyo lo ba keno na ba nani peut-être na ba arbo et pas ba lobi keno Belleville ba okiko pointer ye ministre ya art. Ce bon lo ba keno na exagéré ah oui hein, la dame défend très bien. La dame elle a cette personnalité ya koloba keno lelo ya keno azana makila wana ya ki leadership. Azana ngo elle défend ça très bien. Moi na on appelle ça bino exemple moko. Tant on a na telemela likambo koloba keno na vie eza bien ko bénir nzambe soko kute na mutu moko na bon moyo ya zo reprocher. Moi na oyo na appelle ça exemple pour bo comprendre ngasiko bien. Moi na oyo soki Marie Ntumba. TikTokezo ya Marie Ntumba influenceuse. Pour beaucoup menanga te keno influenceuse en quoi elle influence quoi? Bango balinga to benga bango ka ba influenceuse. La fille Koya na ye na réseaux sociaux, c'était une citoche. Une citoche, vraie citoche. Vraie citoche. Donc, bino boye na 2 minutes, 3e minute, aye ko répondre aux landa, aux yoka langage ya Marie Ntumba kokate. Entourage. Tala ndenge commissaire une grande dame. Elle est entourée na banani. Na landa et question moko ba posa ye. Aloba batuna ye. Na mobali ovza na ye siko fiancé na ye. Batuni ye. Nini yango appréciaka, nini yango a apporté na vie na yo oui. Question zaka nini yango a apporté ya bien na vie na yo depuis o bandi relation na yo. Aloba eloko moko très important o ezo bala na likambo onga na zanango awa. Oh non, solo na bino. Aloba que non, nga na ya sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment donc nazaki citoche. Mais avec mon fiancé, à apprendre un gars charisme, à apprendre un gars makambo belé. Il y a comment qu'on se terre, comment qu'on loba et tout. Et donc alobi que non, mobile a apporté comment qu'on belé na katinaye. Tout ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, Marie Ntumba, Mati Boya, Zongi Boye, Marie Ntumba. Elle doit bénir Dieu. Il y a mouton nzamba PC pembeni na enda commission ya zawana. Ce qui a zoaka mobali moko pe a sitoche, alinga suka kana ki sitoche na ye. Et abakisa li susu alobi que non. Ceux qui n'a commis sous n'a commis boelelo eza place à ça la kaso qui est pas bicide alobi que non là-bas ba te de melakanga mingi ba obundana na kisitoche nanga esila ba tumbola kaye sur les réseaux sociaux et alobi bobiki parce que place nazo sala ba obunda trop ba conseiller ba te de melanga na kisitoche nanga makasi vi que non naza déjà tiktokeuse makasi naza influenceuse. C'est-à-dire que non, lorsqu'azo muna kotika ki sitoche, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, aebi pe boye, aebi boye, elle a appris à apprendre en gona banani, na bato bien o bazaki entouré na ye. Je crois que ce que vous saisir nga bien point nanga.
Vous saisir point nanga. La grande famille, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager, c'est profond. Hein? C'est profond. Ce qui n'a pas le on a cité combo. Et donc, tout solo là. Les libanga moko ya donc libanga molili na niveau moko boye donc il faut otimba na otanga combo te. Na okena okana osaka analyse ezui. Na monde d'artiste, comédien. Boza entouré na banane. Boza entouré plus il y a 10 personnes, plus il y a 20 personnes. Batona nyon sur 20, bazo apporter ni pembe ni nao. Ça compte, hein. Ça compte, hein, la grande famille. Ok, ozaka na ba relation mon côté, o ezo memelo tout temps ba problème. O ezo memelo ba problème, o ezo mona ke non, ok na libulu mais o kokana yo te. Moussou se communauté, on dirait singana kingo. Dans la vie, il faut toujours bénir Dieu, ce que vous avez à reprocher. Parce que tout ça, tout ça n'a défaut. Nous sommes que ça, et le comment il y a mabé, à continuer que ça mais par ignorance. Mais ce que vous avez à reprocher, à mon défaut, à reprocher. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va. Awa. Bon, les cas vidéo, on a des gens qui ont maloba zoloba awa parce que na kangi son kuna na ocha maloba awa. C'est-à-dire que pour na junior, belle vie peut meni na ye. Eza. Donc on peut le appeler sans nzambe merci. Ya kocha e peut meni a belle vie parce que belle vie a reproché à kaye. Ou toutefois t'occuper koloba ke non. Na maloba eh faut nous opé ça maka sous ba problème nzambe na ngai ko kata boy likam ni yango hein ah et kata pe inspiration ko boni boy bozolanda la grande famille, c'est-à-dire que nous na ngambu ya junior apesi nzambe merci a bénir nzambe nae po apesi belle vie pembeni nae belle vie a reprocher kae ce qui te robito balola ngoto ko lo bape ke non junior apesi nzambe merci ya ndenge a tie pembeni ya belle vie azo reprocher belle vie pa azo yoka belle vie pa ko bima po na ko répondre biso te na likambo et c'est loko moko boye ke non eza facile pété kaka ya koloba ka ke non pesa nzambe no merci parce que ngai na za na vie na yo na reproche ka yo pesa nzambe no merci ka ndenge ezalaka awa ezo dépendre siko na entourage awa eza likambo entourage qui sont tes amis banani yana bazo entourer yo relation na yo oza nango ebele kili oza na ba défaut ebele est-ce que ba reprocher ka yo pona ba défaut wana c'est juste une question parce que wana nde pesa des relations ya bien ya koloba ah na sala ki mabe ba reprocher nga je dois arrêter toutaki kotala filme oyo awawa filme ya ezaki sous-titre nini nzambe na ngai ah oh Léa asalaki nani Prisley mabe na ndenge libala na ye silaki ekufaki babengani ye na leki na ye Laetitia bakomi libanda na bakomi koswana Laetitia nani Léa yebisaki Laetitia nini abilongo kuno zaleki mabe soki bandaki ko conseiller ngambe na suki pe ndenge na suki boyete or Laetitia bandaki koyebisa ye mais elle azaki vraiment chotée
abaneka ko dongola miso atali yaya abana olobela pe letis nani yaya na ile ya côté ya omoni le abetaki bordure na ya koloba longwa pe kuna yo pe ozwa mabe parce que tant on a bana osaba makambo na nyonso conseiller kinga ite poani bandeko totala ba relation toza nango c'est important ya ozana mutu oyo ayebi défaut na yo aotete na ndenge moko pe ya bien na ndenge ya mabe te. Les artistes et comédiens namoni pe ba famille libota pap nani aigle royale manqué biso na famille libota aigle royale ozo manqué biso na famille libota boyebi mama na bino ndenge azalaka soki façade ya mutu eza na tableau wana te akozwa te asa makambo na sentiment te pour belle vie asala eloko wana azosala quelque part pe azwa pe conseil akoloba ke non lorsque tu es en train de travailler ma musala na obo kokotisaka ba artiste nyonso kaka mpona sentiment te soki botali belle vie façon à travailler botala ndenge apesi te grand mama na ye nani mama na ye nani mama étoile so otali banzoto otali na bilongi abalisaka botala bamapasa ndenge apesaki biso bamapasa abalisaka botala Léa na papa Turbo mwana oyo Turbo ayaki ne na libala ezaki nani Prisley botala mwindo wa Prisley ekeneki pa papa donc ye a se rendra compte na ba makambo na nyonso ya ke non soki atie couple oyo si s'agit bazala na bana akoluka na bana oyo baoki ozala na ba trait botala niveau ya inspiration. Ce que tant bino bozo ya koloba keno abomi théâtre par rapport à quoi? Par rapport à quoi abomi théâtre? Par rapport à quoi? C'est juste qu'à écriture na ende lesquels bino ndelo. La grande famille beau aimer beau partager na 7 minutes na kata natike juste kana 7 minutes voilà l'émission ngo tozo kotisa ezotalema te YouTube pe so olobi ke no okotisa pe te problème il faut que travailler kaka pardon bati la grande famille bo aimer beau partager so kina no s'abonner te s'abonner natike juste kana 7 minutes comme ça to sila na ngala bino oyo eza libanga eke na ba artiste comédien tout. Il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va. Il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire des reproches. Bandeko eza na batu mususu nga na kutana na ser moko na église bandeko na zwa mayele na yoka mutema pasi boyebi nini nakabela bino mwa lisolo pendeni yaya wana nga nazalaka mutu moko boye nakokaka hypocrisie et puis nayeba ndenge bakosaka te nga nazala nanga mama very maintenant namonaki eloko moko boye ekendaki bien te na église nabi pourquoi eloko ezokende siko bato bayebele baoloba bango kana se maintenant nga nalobi pourquoi pas kozwa courage kosolola na mutu boyebise boye po ayeba boyebi keno yaya wana nazoloba wana bazaki mibale ba hypocrite ce qu'on a évité ce que mon enga yuma na ye a ebsinga lobi OK to sala kaka keno to vandi kaka boye yo bandi ko ebisa ye biso siko to bando sala ndire to so tika mais yo continuer kaka boye ebisanga siko wana za camarade bien bolinga boye bisa mutu vérité bo batama mais siko boye ebisanga lobi yo siko yo to vanda yo lobaka biso siko to bando sala ndire to so pekisa yo mais yo continuer kaka wana za camarade bien. Ani musimbi so touchité. Bon mona keno bato bongo bazé belé nde to mona na monde d'artistes et comédiens. Yango na lobi na temps na ko sala nani émission na nani oyo bandeko monde des amabe okozo tambola na bato. Olingo sombe loko ya yebi borana déjà que non ezamabe mais atiki o somba ngo kaka po ezamabe yo zwango kaka ya mabe. Baza alors eza kamoko rare ya okutana na mutu oyo tango lobi dans la vie il faut bénir Dieu
lorsque ozana mutu moko oyo ayebi ko faire yo ba reproche eza ba kamoko rare. Alors lorsque Junior a lobby bongo azana belle vie pembeni au moins ce que mutu peut-être au lobby maloba oyo oza yo moko oza déjà désespéré makamoko boye komelio ba ninga na peut-être ba entourage donde ba simbiso touche o ma ndi siko ko regretter lobi nzambe na ngai na mokili soko kutani kaka na mutu moko boye pesa ka reproche a roki ozo courage na ko reprocher eza bien pour ceux qui na za entourage na nga o reprocher nga na touche na nga na simba touche ote. Mais là à sali vidéo azana belle vie pembeni. Comme pour dire que non, eza réciproque. Yé na ngambu na ye a reproché à belle vie pe na ngambu na ye a reproché à ye. La grande famille, beau aimer, beau partager. Hein? Artistes et comédiens, des entourages. Au tourner koto, zo kene munoko yaka ya koto boka. Si ba chelo ka kwanga wana na dendo na ngulu akapela o sanzi ba chelo kaka ngulu wana ngulu akapela ya akapela soki akapela soki nini yango kuna ba chelo na bakwanga olie obanda ko sanza makambo ta ya ko reprocher ezalaka te ezaka moko rare yango ba lobi très bien dans la vie soko kutani na mutu azo reprocher yo bénir nzambe pesa nzambe merci. Pour kamoko rare. Tout le monde a belé sur les réseaux sociaux des artistes et comédiens façon bazo se comporter. Bango na bangote. Tout le monde qui ka basile tango bima bana ndeni. A okufa ye moko tazo tanga bato. C'est-à-dire que no bazaki basi batongi alors babimi siko babandi ko pesa ba position na bango. Eza kamoko rare. Eza kamoko rare. Et kokuta na pena mutu oyo azo reprocher yo et dépendra pe mutu mususu oki oza na batu boye bazo reprocher mais azo reprocher ya on dirait ya condamnation. Eza batu mususu azo reprocher mais avec condamnation. Siko muninga ko changer ndenge ni parce que yo ozo reprocher na condamnation. Mutu ba reprocher ka ye au faire voir na nouye à comprendre. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Na tout à moi bordure. Maman loketo wana. So toketo tobito matato zonga to kita. Entourage nae. Azana bato ba reprocher kae. Parce que ma belle qui mingi na ngambu nae. Pour être vrai. Ma belle qui mingi na ngambu nae. Lorsque zo sala pe ba théâtre okomi ko bwa ka bato ba fingila ko bato. Donc il y a personne au à reprocher kayo. Alors, si vous écoutez na bato bongo, ba reprocher yo, komisa nzambe pe nzambe merci. Surtout bi que notre clôturer les solo en penza c'est comme ça. Ah oui, et ça bongo. Au nom de Jésus. Ça passe, hein? La grande famille, beau aimer, beau partager. Na komi nanga na suka, ya analyse nanga. Ba oyo na bekisili baku, bolimbisa. Munoko eluba rebele. Bolimbisa. Numéro na biso eza toujours wana. Ba baza na besoin ko benga maman BBC. Bo bengi maman BBC, y a pas de souci. Mingi matière, mingi soki boza na matière botindeli ka maman BBC. Oui, puis que non, ma bébé ça fingate. Voilà quoi. Mais tous à la wana ebele pour nous soutenir artiste na biso belle vie candidat pato na poutine de l'écriture mutatika hydroquinone na défaut mutatika ba master na ba collègue na na défaut mutozo sala ba film na a BBC théâtre. BBC théâtre par rapport à quoi? Hein? À BBC théâtre par rapport à quoi? Eh, pardon, Bati. Franchement, pardon.
complexe eza eloko mabe moni complexe eza eloko mabe bondimaka défaite problème eza naka bondima défaite esa bino bien bandeko filme na biso tozotala il y a des dogs ezomona eza na ba conseil ebele eza na ba leçon ebele na kati to welela na ntoki ne koyeba mbwa nga susi na nga kaka titre ya mbwa wana nanto komi na to nanto koti na scénario na ya mbwa te tozoyeba te siko mbwa ne kozaka na mboka ndenge étoile akei tozala ebele tokende ko soutenir nani na biso belle vie peut attirer attention aoya ko sutuka ka boye JR na mama étoile basi bateki tout aye ko sutuka boye babandi okanga bifunda ye na nani na vini. Dans la vie, il faut bénir Dieu si tu as quelqu'un qui sait te faire de l'approche. Ça va beaucoup t'aider. Et songa biso la grande famille. Biso nyonso eza ya solo so za pembeni na zoi ayebi façon ko ça elo reproche. Tingama na mutu wana. Alors c'était au moins ça wana ezaki message kaka ya Junior et Aigle Royal. Tozele lisusu na famille Libota. Alors la grande famille babon de bi semaine lisusu na bino nyonso balandi ya BBC TV. Bo aimer bo partager ceux qui zambala liboso s'abonner et aussi vraiment biso bien makasi. Non si c'est toujours donc rappeler binoté numéro na ngeza wana bo oya za besoin ko komela maman BBC a komelinga. Voilà, je vous aime bien la grande famille. Bisous là-bas. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.